Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km, c'est pas pareil, Jemima Ibele, toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Certes que grâce à moi, je journalisme mais grâce à moi, en 2016, en Afrique du Sud, quand il a bien passé la grâce à moi, on a maîtrisé les réseaux sociaux. En tout cas, nous avons pensé nous avons passé grâce, nous avons grâce à au moins la finga na mele ya to limbi se kaka biso beto saka batu mabe ngape na finga ka ake no mama bongo apasanga grâce te aye sanga mama oh ya na ngai to biso bangala et tout na biso pe pas de problème na za Kinshasa te mais na oya dans 2 semaines so na eno mona o na ba te kali na zo grâce te mon cher na ndako na ye au moins le loto loba Popino, aussi, comme aussi, on est besoin de battre pelé, grâce à moi, ça lui mais le col est déjà, vous êtes incapable de le parce que Sony. Dans l'Afrique du Sud, quand on est en vente d'ailleurs, parce que ça n'est pas qu'on vend la terre, on vend dans l'église et tout, on n'a pas de problème. Ce qui grâce à moi, ça la Karine Mabé. Moutou mort grâce à moi, à part maman n'a pas balé parce que grâce à ma maman bango à mort elle n'a balé qui vraiment pour la balé qui elle peut tout faire mais moi na moutouté grâce à mon ndako avanda ngam na lukele solution bongo ya garantie 60% ngam na c'est 5 mutu boy n'équipe pas mutu na bise na tche poids pour ba pesa mais à foutre dans monnaie d'essence l'internet c'est pas vrai c'est l'image kalawa pour dans les réseaux sociaux le photo mekolo grâce à mon écouté pas carré ba outi ko opérer muto boye banité lelo moura ozo regretter non oko regretter te oko regretter te o bozui parce que boye ba ko ça la part de choses te boye ko ça la game te na vie normale grâce à mon carré na zuye nakutani lelo lobby grâce à mon opération ekangi na lokolo ngai na bimisi ata mbongo na ata ozongi saki mais mbongo ba toucher la kionan ezaki ya muto boza baninga te boza famille te ofinga ye mais atali wana nyonso ta bimisi quand même mbongo na ye po basalo na intervention membre moko ya famille no azala raté basala grâce opération ane siko akende te kari na zui atie na ndako na ye azo sokola yo lokola sokola ndeko na ye parce que oza na opération oyebi ka bandaka wa etage ya Kinshasa emo ba mai pasi azo kita toki mai po ya osokola olia azo lesa yo ce qui grâce te moi tala nyonso parce que et là, moi, il y a le baramuto à Kabelanga $20 na bandal, na respecter, on a reconsidéré que le baramuto à Kabelanga $1000 parce que le $1000 na ça na mais à l'époque $20 il y a bandal on les a kebelé. Ce qui carry mutazwaka grâce temps na sika on vanda te. C'est un parcours à vie hein et comme il a mutu nyonso. Ce qui carry asungaka grâce ba opérer. Oh peut-être sera tika qui a quand même motema, peut-être le battre pour faire l'opération bazar. Ce qui arrive pour ta loger grâce témoin pendant 2 mois sans qu'on qui ça attend 1000 francs au foot en date ou au foot à courant grâce témoin foot na monnaie de singe et vous avez la nuit na tour na bino parce que bien vous avez déjà grâce témoin déjà qui dans Dubaï vous voyez bien déjà grâce témoin déjà ça va vous voyez bien déjà Zwanda ce qui vous montre ça les nions sont na foot na monnaie de singe
bino bozozela nini bozwi grâce à bango bongo na ba oza bango lelo continue ça bango bongo grâce témoin ni mabeba na Karine parce que grâce à ça émission ya rolela pour tala ngai tout avoir simba na Karine na nzoto pour na grâce témoin so grâce à yebisinga likam parce que grâce sera lobi a pesomawa en tout cas mutaleki na eloko wana zate Karine wanzo beba na grâce témoin na ndako Karine na robete la bino lisolo Karine le loza marié mais faut na lupa parce que bato ebele batika za mona mutu que nene ana Karine bakata grâce ti ba poil ya se alors que grâce témoin a kosa na émission na sala à cause du début à la fin donc on va dire à cause du début à la fin parce que moi 2 ou 3 makambo za solo qui na cause santé côté za solo non c'est nous côté za solo grâce à Wando Bana Karine Den je me rappelle garçon on a bossé ni komoni azolo luka Karine ba garçon ka ya ville parce que Karine a déjà bateau Karine a ça la copté ne pas faire ça olingi mutu mo bo ete mais obima na ka pona ko china e Karine kokali ka mwana te na vie na e les garçons comme Yannick ngana bien na galerie présidentielle azaka petit à Radio La Souba na yeba Karine le 17 ans na kuti Yannick wana Yannick obone la Karine vie na ngazo uta Lubumbashi Karine alinga ko mingi Karine te alinga ko mingi Karine soto kei na rozanga ta 300 télé kinanga tellement kana yé grâce témoin ba garçon ba garçon ba te ka ba fille hein Karine azomboya Karine ki catégorique ngana ene ba Karine yopé kende ka tous ba mbongo et tout OK no ka komona esi bo babino ko lala kuna Karine boyi Karine na bi so ki fona kende na ko kende nga moroté na zo kende na leki na grâce oyoki ko to pa me banda so ki na okende na ko kende nga moté na ko kende na leki na grâce ngapela bi OK bo kende nga tikana Karine na kumbile ki na grâce ba kei na même link ba ke ba vantili solo Karine kilote ndeka zaka mo bala o dragueur amoni leki no abi ke na sympathiser na leki na yepo so la ngapa ya na ye donc on a pas vu numéro grâce et tout en tout cas tonton et ça qui d'ailleurs Karine bah ça qui pensa kolinga parce que à loger qui même Karine pendant une semaine ou africain qui 2 semaines dans même ligne parce que ça pensa on a bossa ni combone les sous bah ça pensa ba tumtambongo ça pensa na mbongo car je me nenia non on a grâce clarté na moto intel n'est-ce Karine tika au cancer moto mabe eza lisumu va à la chambre parce que moi aussi je travaille. Les Karine tira au cancer mutu mabe parce que eza disu. Et loko ni mo kanisa oh ceux qui moi no arrête na idée na ngote et au sale bien té. Ezate po mutaza pa na yondo comme canceler mabe. Karine tika nene. Mais nazo mais c'était Karine a insisté deuxième jour Karine a comme quoi insister. En tout cas ngana comme qui to comme son na Karine toujours grâce. Karine a eu tout na mo grâce à la grâce. Ya nene ya na ye la Karine. Karine ezate pour mutu avanda pa na yo en tout cas na Karine tout ça ko soit na moko ke atteint 30 minutes grâce à bien aimé la baronne en cancer na mabe ngai na zumo bali na nga moko boy eza moko tout mutu na te mo bala mo pasa mo mbongo et tout nes Karine grâce abi d'ailleurs jo ma bimaki Karine a compris qu'on est so grâce à bimie qui a bien tonton na pa yamba te grâce pa yamba te au moins que batik non grâce à la bimi Karine a benga Karine a pandi koloba ngabi Karine ko mema lisumu na to ngala Karine kitie mati grâce à ekoya aina tonton moroboy tonton ngo na pe sa référence batu ba na beba le karanguma na ma campagne et si comme za wana na nguma na aller verte mais na ngambu ba cha ba tableau mukolo esika wana grâce à ina tonton ya nene omoni la baronne okanisi nga mabe nga mobali nga kutu yeyo yene mkolo mutazo sala nga et tout nga pela esi Karine omoni Karine kutu grâce nzambe nga na sali lisumu Karine azui champagne ya ndako na ye afongoleli mobali wana mobali alekiti to yambi yo et tout après 20 minutes tonton oza kopema na Karine aye
Karine tonton kuta ça le rôle azua et c'est dépend de ma babi mo bakoti ndako tonton kuta ça le rôle azua kuti mobali na ndako te Karine expliquer abi non aza mobali ya grâce avant d'aller na Chine et tout Karine a fongolé le mobile yango pe champagne et tout grâce que ton sang pas azo des garçons tonton ango biso tonton c'est grâce tonton aza mo tonton d'abord bo kende na la no pa nanga to kenda nga na butu nanga Karine grâce pas tonton na Montfleury mobile Karine asa le roi azongi na ye biso to ke Stéphane diminue to ke kuna Karine abi mwana otika kaka en tout cas ndaka de ce que tonton aza mbongo bato ba le candidat ya nguma wana expliquer parce que ndako ndeza na Montfleury na biso wana villa est-ce que Karine ni ndeza na ndako na yo pona pesa yo Karine abi se canapé et tout abi ok grâce au yé là-haut et si grâce biso ko c'est grâce tika la ko la wa tonton aza mbongo parce que tout ça ko grâce azo mamu to moko boye pona ko sunga famille ka ndenge ezalaka grâce tika lo la et tout biso to jito bimi toke en tout cas Karine yamba ki tonton wana bien ko to nikuti ko melanine ko liani parce que mama la mwana soué la biso la ki grâce parce que moi za mobile mo ba ki ba téléphone hein soué ça ki grâce au mobile oyo aro sunga ye pas sunga pe libota ka ndenge ezalaka ba fille donc grâce pour la kana mobile grâce et bungisi pe Karine likambu ya mobile ne wanda comment ko cancela grâce et l'équipe une semaine jour sous après une semaine tonton wana azon ki pe numéro Karine hier moi site ne ba na la ka ba 21h Karine a benga nini mobile la grâce avant de benga depuis moi azama ma photo solo mais oye bisa ngana bisa grâce te maramni ngana to solo ko fona bisa grâce te Karine a bisa grâce parce que on a été la baronne bazua kaka tout et tout ne ba Karine za li banga mama héritier lo mo bongo tonton insiste ayozwa Karine emso bana matata na yoka ye ayozwa Karine ndeka balobaka esika mutu azokufa mutu moko azanga te tonton na ayozwa Karine avant d'ici Karine avant dit qu'on s'excuser pas Karine limbis atuni Karine oza vraiment moi la général mokonzi ya solo Karine alobi oui papa biso abi oza leka gi tonton wana ayeko lakisa Karine photo ya papa na bango ya papa ba Karine na ye dans un jeune garçon ayebisi Karine non koko sans l'homme abete parce que oh la za lelo eza grâce ya papa na yo nga ba parents nga ba kufaka batika biso trop jeune na Lubumbashi tozaka na bongo liate tozaka na bongo futa minerval te nazalaka camarade ya Guy na bino et papa na bino ceux qui nazwa diplôme na vie c'est grâce à papa Abino. Ceux qui n'ont quota université, c'est grâce à papa Abino parce que na kozaka camarade Agui a komaki ko sunga biso a fouté la ngana Minerval à côté sangati université. Donc na kokoka ko ça l'homme a pété. Ngana mobali ya grâce té. Karine dit oh, oza mobali ya grâce té ndeni ni oya ki jour na ndako, te pe to tiki yo na mwana pe bolali kitoko ka ndenge salaka. Abi non, grâce à la lena ngate. Natika koza mobile ya grâce te nga na yeba ki grâce ka le même jour auto ya ki wana pana yo kana te oh na ndeni tonton na bimisi photo na ye na mobile waza ki mobile ya Karine ati oh bango nyonso batu ya Lubumbashi kana te oh boyeba ni abi asa mère aminanga yende mutabi mahana grâce. Et ça qui a porté pour masquer parce que comment comprendre que comment il va gérer na bango mais façon oyambe la kinga na bolamo papa abino salanga et que kinga na culpabilité donc na kokoka te ko zwa poa likambwana ne ba Karine pinga na 23h nene boka Karine na lobango mingi ke nene soka na loba likambu anzima rataze la ratili kamwe koma bongo ya ndimanga parce que za ndima Karine te na zo ndime te Karine na benga na 23h a passer na tonton na bato yebisanga abi preuve année bozwa te apesi Karine oza numéro nanga beta numéro nanga na téléphone na grâce ana numéro nanga te parce que grâce téléphone et mon anaté à sur la chambre nous dans la chambre Karine a benganga jour Karine
parce que moi ça Colonel Tambo azaka penza sœur ya Karine quand on ne pas Colonel Tambo parce que tantine na la bossa ni comment il fait ka voyager azaka penza boutique la Karine ba biloko et tout na ya pas ba Karine 6 heures à toute grâce à la na bimisi grâce parce que nous avons compte la grâce à 100%. Na bimisi grâce dans le salon. Na tout ni grâce comme il y a papa la Karine on a bien grâce fait ça na téléphone là. Grâce au Dieu système avec au pèse à téléphone là on c'est grâce. Tonton wana azana nipana. On a mon papa na grâce comme mekoko ça raté. Vraiment na c'est na état na ngano parce que modèle on a au côté la grâce. Modèle on a ko soit par ya grâce. Mais si tu insistes, Karine a dit ce qu'on peut sur téléphone, dans son bêta. Hey, elle peut sur téléphone, elle peut mot de passe. Karine a bêti comme moi, mobile, pour Azaki Yaye. Et puis, na comme à côté de WhatsApp. Oh, mais moi, c'est mobile. Moi, c'est na mobile. Karine a talent. Je me rappelle, Karine a vraiment suspecté, Karine a signé que tonton avait éliminé le sous-souté. Un dimanche, tonton a Benginga, azaka ne bateau mo ezaka na Kinshasa na ville le majestique. Nene ya kato sola camarade so kanisa ma be tout ça là. Si ma no bi ma no to sola tonton na grâce na tonton wa sola. Ko grâce au finga na nga muto na côté na kena ba message pas tonton. Oh, tout à ba message boyena tonton. Na jour mo te na okende. Na be grâce au finga nga moté me suka grâce au finga nga te. Malgré ça, grâce à la ne sika okende te. Quand sili kaka wana abeta kaite na quand sili to lobeli grâce quand na je grâce quand même mobile de muto azama be parce que yebe que grâce lekino grâce quand ce matin yebe grâce et puis dans les qui na présenter qui pas tonton dans les qui na en tout cas et indaki malgré ça Karine a gardé ka grâce na ndako parce que c'est Karine a ne sika okende zoe ka loko atanya a salaire elle aujourd'hui au ministère du Banda en Kewapi. Bah nous sommes habitués déjà à Zaralé qui nous. Bon vendre déjà pour ça ambiance y a bien. Asal Mabé, Azalé qui mais limbisai. Karine a nene ngabi Karine a Okende Wapi. Et aussi là. Karine a eu vendissé. Grâce à ça nene na ça bon na moi mukie ne kimi koloi mais na ça na posa na Zwanda. Nem ah tout c'est là. To choqué par mutu intel na mutu tel en kaba en bimisa 300 500 et compléter na bon aux na ngo ozwanda comme ça il y a ça na besoin zwanda comme il y a aussi gagné pas Karine ba maman ba longa quand même sika baza ah ba vendre sika mo ya bien zaki idée mo zaki génial parce que yo kola le sika mo ya bien te maman na sika on a raté et chokaka grâce à zwanda et l'équipe Mikolo Julie Kitima asa copine na biso. Ba série après ma Julie na Adonis et na ya tabu fatu Karine sera zoka par ya Julie battement Karine a manka ya tabu Karine sera manka ka ya tabu parce que ya tabu na Julie ba yebani et pas ya Karine Karine a monaka bien que ya tabu yo za ya lo kwa ya nanga Julie a camarade nanga bo yebani pa nanga OK de ko beta Julie mosinjo ya mwana Karine a manka ya tabu za rapona yango Adonis basira ro Adonis bi Adonis azo kabambongo makambo nyonso ça va nanyo yo Julia Benginga nene ya naza posa to solo ya kananda nesu Julia lika monini on ngabisanga naza posa to solo nakenda kanga na copine nga moko to ke tipa Julie to vandi Julia bete so solo maman Julie to mettre so mususu Julie a eu téléphone à mobile naï. Aïe a pessinga. Atie nene au numéro ya nani. Nathalie nga numéro na. Aïe singa. Oko sunga obete na téléphone na yo numéro oyo ota kombo nini kobima. On le quoi? Et ce téléphone mobile ni. Ne bi que na la relation na Adonisité. Na ko banga ni. Na ce téléphone na beti pum 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 pum. Puis numéro à grâce. Na bi si Julie numéro à grâce. Aïbsinga nene comment on peut permettre les qui n'abino à l'inga mobile nanga n'aïbsinga bijini ozo confirmer tous autres nanga nga mo dans la numéro mobile noté si que n'a ko permettre nene grâce à l'inga mobile nanga ils en sont sté
Julie Abissinga. Dans d'autres temps, un message au grâce à Tindeli Adonis. Sur place. D'ailleurs, si je lisais là, na grâce. Na grâce. Na grâce, on a Karine, tu es libre. Grâce. Oyebi Adonis. T'es né en Ayebi été. Même si Oyebi été n'est ni. Comment on a dit dans les réseaux sociaux, mais personnellement, on a Ayebi été. Même si ce qu'on Ayebi été. Bon, on tient des messages n'est ni. Il y a des bon grâce. On dit mais grâce à nos quatre malades. Il y a des Ayebi été. Même si ok. Nazo scrumer message na yo Tindeli Adonis. Non Tindelo. La Tindeli yango Karine quand la qui se grâce. Oh il y a des expliquer. Il y a des expliquer. Ezanga été camarade na moko boye nde asenga kinga téléphone pour abenga na habité ce que yemuta benga habité et c'est un message à journée morote. Adonis et moi non, elle m'a appelé, j'ai même demandé c'est qui. Elle m'a dit grâce les gars Karine et tout et tout. Côté Karine à cause de Kanda. Karine a lobby grâce. Ngamo ko salina c'est que ça ndenge na yo. Parce que na kanisa ki erreur. Que tonton na zaki mutu mabe. Yango wana situation le komaki. Mais soki on commence à monter na batalibanda. Chance Julie a bengi nene ya. Ce qui peut définir Julie pas faire millier faire ville. C'est les zaki ya kotomboka ya ko swana. Ba ko eba ka na mutu mabe. Eh, ma tata, ne Karine a bêta grâce. Na place na bino bosami. A bêta la grâce. Vérité, a katare sulinda bo ani boso. A katare. Pour Karine a cause de grâce leki. A cause de chroniqueuse. Malgré ça, Karine a gardé qu'elle toujours nanda. Malgré ça, Karine a gardé qu'elle toujours nanda. Parce que Karine a silika kapenza. Grâce à yo benga héritier. Papouche, la baronne olinga benga nanga et tout neba. Ça ka, vous n'avez pas vendu na tout et le moi bongo. N'est-ce Karine? Ah Karine. Ah! Tolo bele kaka, mais azaka leki. Oh parce que grâce aux gens voyez chroniqueurs, c'était aux gens voyez leki. Le roi leki nanga, le roi leki Karine, que soit ça m'a même au roi a été. Na tika la wanga la te, wanga na beta été. Parce que grâce à ça que nous sommes na beta. Nga nene na beta casté. Et en tout cas, il y a qui est aussi maman bon. Garçon mon cause à mon père Karine. Quand il va vous poto destino. Karine a le marié mais à un moment photo le bail parce que au fur et à mesure où le bateau bateau va retirer la maramna mitou. Et ça dit bien des comédies no bosui. Destino. Karine a été Afrique du Sud. A tiki grâce na Myriam Danda. Grâce à comme que là la pas destinée wana. Oh grâce à Ebeka za mon pania Karine. Bobi combien de relations Karine grâce à Mimina Bam. Grâce à l'homme nanda ba Karine yo so na terre. Grâce à l'homme nanda ba Karine yo so na terre. Alors garçon mo dolé champagne. A commencé à pas donner champagne, bah monter ma maison donner champagne à 5 ans Karine bah pardon hein, mais c'était déjà trop tard. Ndé ba yaka ba sali émission, vous imaginez déjà Karine ndo qui déjà sorcière déjà union sur la Karine déjà ma bé, allez lo kamala mo ko sa te na mokili. Parce que grâce oui élever la grâce soit zoloba. Atanga mo na ko kati, taka tindi lo ambala na makamne. Grâce alors moi pas Karine, eza yo soin te. Alors moi que na kei mais na ko banda ko ya. La baronne na kana ba maman et to banda kala, moi une semaine kuna une semaine out. Eza la ya bongo. Eza la ya bongo, eza ka te ke bakabwani ya ko soana. Bakabwana yo soana te. Je me rappelle que Tunga, à sa discussion maman va grâce. Parce que on dirait que moi bimaka na maman grâce à maman
te grâce à kenda ko bitanga longwe apesa mama bango mama babeta kingai ezaki mobali na ngai mama bango etonke mama ifaka tuna biso tuna te mama abenga likona mobali mwana nga kulesenga bi mama non il faut que tuna biso to ça quoi moi quand maman na bala ba discuter moi muke et ça qui pensa moi bien te na maman grâce à moi to kuta na grâce la conférence de presse il y a héritier 2 jours avant de grâce déjà ça l'émission na lundi l'émission to yebité otokuta na grâce na beti ekutuwe aseki ni kek aseki normal kari na benga nga neba na tongo ba 6h nene ya na la bouche autorisée grâce à bimisi makambu na bonzima kutu kombo no eza na kati wana nga na réseaux sociaux taka na boyo nzima kombo na eza na kati na makambu ni et tout et grâce à lobi to kate se ba poil awa to kate ba poil grâce à monter histoire. Taka na boya nzima na bengi grâce à bien nene na tikelo sa émission te na bengi Myriam ya nene to tikelo le belo monte na kangi na Karine Lokuta après 30 minutes ko comme zongelanga na zanga maloba to sila na bomo na grâce ba to baloba ko banzoloba grâce ayo sala ekiri na ba Kardashian na ba Fifi grâce akenda koyebisa Fifi siwa que ngai ne wana na chroniqueuse te na journaliste te mais ngai ne ya mutu na boakela ki Fifi malade soki pe ya mpese soki ya nini po Karina zwa place na RTGA Fifi a sa émission mora lobi yango na yebi Fifi te na mona ete to mona te na tala ke na TV et on se dit que on n'a pas tanya mabedi on a ben avec ma fabrication hey donc répéter fabrication to comment répéter fabrication ni bosso na to moni na miso batanya mabedi tu as tanya mabedi ngai on dirait na mutu moko tu as on dirait 7 ou 4 na pesi Fifi mbote ngabi bonjour Fifi siwa c'est néné okoki kolakisa nga okeni na bokelaki maladi na c'est bonjour Fifi siwa c'est néné okolakisa nga koto na bokelaki maladi ya pesi na tala Fifi akosaki pona koluka kosalir ka Karine webika na ba guerre ndenge ezalaka Fifi oh te nakona lobaki na yo te nga na yebi yo te oza gentil nem c'était ngamoko na landa kiyo nabi pona Karine ngatem no sa na RTGA Karine mutako sa na RTGA ngana ke bobwa ke lo malade na kozwa nini yebisanga intérêt na ngani na bobwa ke lo malade po Karine mutako sa na RTGA ezala bon mutena bo swana me bolo makambo solo nabi bo swana me bolo makambo ya solo bon luka te bo bimisa bato bandoki po bino bo gagner je suis en train de travailler arrête et aussi là Fifi maman na kufra pa barafi no dirait qui na ye était le comment vous savez ba Kardashian et tout to kenda pas Josepha Chak bando to na ba ngabisi na ye ka uniquement na ye bisabino ya wana likamuna sepela te na gloro langi jour to ya les grandes émissions Amida azo confirmer que la nene a beta grâce bakata ba poil donc na kota na émission Amida bato baza na YouTube na tuna Gloria na tuna likambo na misa grâce a répondani oh aloba ke zalaka bongote menga na loba ka nde bato baloba ka nefsi ki nefsi que tu es méchante parce que je suis disons camarade nanga oyebi ke likambo na sala ngote na tuna ngona misu na yo réponse est pesama mais ozoloba oh bato balobaka bato wana na condamner bango te parce que ba yoka grâce ba yoka ngati mais yo ndem to bi motema bene émission Amida eza na chaîne Amida na tuna grâce yo na Karine na sala mutu mabe grâce à kokolo batacha mutu na se pour grâce que na ko bimisa kuna na le Kardashian ke mobali wana zaka mobali na ye Karine na mobali na ye ba mo Karine na lukeni ba problème na tuna grâce non le papa Josepha Chak ba kufite ba na bomoy Fifi si wa kufite malika manya gloria la nso za moté à malamu bazaka on dirait 5 quand ils za ba Kardashian
na grâce mobali wana azaka ya yo to zaka mobali akari grâce à répondre na misu na bango nesa pa ngabi ngala ba journaliste té bo ça va clash non mais fondement eza makambo solo na ça ba orani na lobi boy so bo sangana ka po détruire Karine bo kokete parce que Karine ça va makamne naturellement tant ça va belles na ye grâce à ye ngana Karine to ça pas to luka bezte ça ne Karine ça la bo zongi ça boy po ba to ba lobela yo po simba eza normal soki na ça la Karine za camarade là na batala mususu to ba camarade te to yebani te pona nga fo Karine a gagné batu nyonso po atako to tinde na za lelo malgré nga mona koma na réseaux sociaux na linga Karine a gagné batu nyonso parce que moi plaisir na ngeza Karine a gagné surtout nene mtapesa Karine ba stratégie nene ende ndoki asimbela ke kisi na ko simba kisi na ngabona na réseaux sociaux na ko simba Karine kisi ekabola grâce na Karine yangwana grâce à ça la une émission ya koloba eleka na ba page nyonso bakanga Karine ndoki azo ba poil na ye ba poil la mutu grâce j'espère que assemblera nzambe na likolo grâce ya biki basika osimba ba poil nede bon quand ata ba poil la mutu okato ndeni mutu okato ndeni grâce combien de relations avec Karine grâce à Bimina Bon. Mais le roi Mouton dit ma biso aux alaté. Attends pendant dans le baboy, n'a pas la Mouton dit ma oh c'est la émission to ça et l'opé émission to fingani. Pourquoi je peux pas regarder ça? Je peux pas regarder la série. Je sais pas, ça ne marche pas, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas de connexion. Il y a connexion, faut regarder c'est vrai YouTube. Parce que c'est pas le vrai YouTube. Donc toi tu connais le vrai YouTube. Non. Ça c'est vrai YouTube, il n'y a plus de connexion. Ça ne marche pas. Faut regarder ça, je vais arranger après. Hey. Donc, elle a qui signe. Elle a qui signe l'élo. T'as on a bien, on a une ça va pour grâce à ça. Moi, à 50% ou 60% bon en garantie. Puis tu es bandé à la grâce d'un. Si grâce à ça, on n'était pas avec ta salle pas, comme au Hollandais. Mais yo moura. Tant que Karine doit avoir bon ali qu'elle est baba ni ma grâce. Yo les gars qui ont la carotte. C'est pas on va t'asseoir là-bas, moi je travaille ici, tu vas faire du bruit. Moura. Moura lobby vérité té. Dans mon émission de question yo za ko là d'équipe on a tellement moura, on a c'est amout. So comment youtubeur se pose à youtubeuse, et ça qu'on a Karine. Ya o le banga ko na Karine ni oza chinoise. Moura. T'as bien Moura chinoise té. Donc elle a qui c'est que bozui beauté ya mi bozui grâce nyonga bango nyonga bango bozui complexe pour be client na nyonso bozala sala na grâce pour grâce à autant qui pas Karine na bis na là qui bosangana pour détruire Karine mais Karine nyonso bosangana na les Kardashian na obone bosaki Karine zika down. Pourquoi base ezaki mabe soko linga Karine te yo olinga nele ate neti nga bate bolinga neti bata YouTube bate bolinga ngate pour na Karine na yebi bino o mutu mo na linga kete kamera na Karine wa asala ba mno pour na Karine na bien nga na yebi bino to ba ninga totanga tokola ensemble de tokutani na réseaux sociaux toyebani te totambola te amususi tokokufaka tokomonana te et puis nazoli bino Karine na servir bino ye na plateau maboma murozwi da Costa nakomi pa na yo da Costa oyebi histoire ya Arlette Mosa Yves Abdallah ndenge akufa na makambo boye mibali lokola botondaka te tokopekisa bino bamakangu te mais okozwa bakangu no te oyambisa ye na mwasi no ndako
okozwa makambo note oyambisa ye na mwasi na ndako dacosta parce que bolingo yo okolobaka peti oyo nazwi ye ka agenda mais ye aboti amo bombande bakufa mpona bombanda bato oyo bayemba babombanda na ntango bakoko ezalaki likambo mama bombanda na ntango na biso nasali nzoto ye bombanda eza mabe va t'asseoir là-bas okozwa mwasi na ndako te preuve grâce abengi sorte na mariage na ye yo moto ozalaki noka coach na ye bozalaki na relation te puis vie na ye na mariage na ye mpo ane abengisaki yo te parce que ye arespectaki mobali na ye Arlette Asumbu azalaka na ntiri fie nakufa nalela ye mpo nalela elokwa naomi lela azalaka monene elokwa nga boye mama bango mpo azalaka monene elokwa mama ya biso soki ezalaka osala chaque dimanche nga azalaki kokwenza mama ya biso okwenza mola ye mpo autala libala ne mama bango azalaki na nsima église tokutana yango nga na ya na mama ya biso ye mpo aya na mama ya bango tozalaki kutana chaque dimanche tokutanaka tozosala pondu ensemble nga na mama ya biso ye na mama ya bango mibali bapekisi bino te kolinga basi lokola bokomisa ngo normal mais okozwa makambo na yo te okotisa ye na kati ya ndako na yo okozwa makambo na yo te okotisa ye na kati ya ndako na yo bombande bato basalaka mabe motema nzambe ayebi mpo ani atiango na kati na manzawa donc eloko d'accord tosali kosala yango susu te kosala yango te nayebi bakati na bino te nayebi barando na bino te mura nakomi na yo nga nakanisaka ozalaka esprit leki na nga mobimi lâche ozeli mokolo ozovoyage donc ozalaki incapable ya olobela grâce en face ozeli mokolo voyager mpo bimisa babombe ça ne sert à rien likambo oyebi kolobela motu boye te basalaka te yango na banga atongaka te donc soki alobi likambo boye na privé seke na boye na miso nono okokoloba ngo toda na lobango regret nyonso ya grâce wana mpo ani ozeli ka jour oke poto alibela obangi nini mais elo omona limo ozaleki nanga omoni moto apesa ata mai jour moko nabosa na bolamu nete ata mabe eza parce que na live na bino wana belle vie bamessage nayebi koza bacouple naza contre sila te mais kanisa bolamu ya belle vie ata jour moko nga nazalaka bémission oui nga naza moto ya belle vie c'est reconnu mais dans la émission na page on a côté la pesila parce que moi je me dis donc on n'est pas dans bolombo la musicien té n'est pas dans un bolombo ya belle vie ni asila belle vie la sœur nanga moto na vie ana motema ni la belle vie elle m'a beaucoup soutenu pendant des moments très difficiles nanga dans un moment très difficile nanga nazana baninga o batika kinga dans un bateau, oh là là, mon téléphone est déchargé. Mon téléphone est déchargé. Dans Simbi Boya, on a 6 à live. Stéphane attend. Dans un moment très difficile dans la vie. Belle vie wana. Dans belle vie wana, atika nga tajou morote. Belle vie wana. Alors tu n'es maman biso na mbongo akisi. Donc, quel que soit, si la dame, elle m'a soutenu. Oye, bien, le barret. Le nom qu'on coupe là, il y a un problème. Parce que tu es belé, tu es à la matanga. Mais après, matanga, tu vas dans la ganda, tu lis à ton mila. Mais, il y a des problèmes sérieux où il est qui m'attend à la vie. Nga la komaki, nga nene ya. Bato bayebi nga naza mutu ba camarade nga ko na plus na mona ke famille na yo eza famille na yo
koloba te ke nga nazalaka plus bacamarade nanga ke bandeko eza erreur grave eza erreur grave parce que dans un moment très difficile à vie la plupart il y a des camarades auto benga ba meilleur ami moi na maman nanga bazalaka te tozonga ka na ba famille na biso parce que nga na mona ba ninga nanga na mona ba commentaire na bango mais nga na bi ke muninga na yo ata salini et puis na moment très difficile ba tika mutu te ezaka na moment o mutu aza na posa batu donc tant que mutu aza na problème soko tiki et puis donc comme année si la pose on dit camarade na ozongi ndeko na non ça fait très mal baninga malamu baza et moi j'ai chance ya kozwa baninga malamu nga lobi vie etenga même comme on a fait ya maman biso et pesinga deux choix na mokili nami lobe ki est-ce que malamu futaka na mokili je ne crois pas so malamu futaka maman biso kaki kokufa boete Bon, maman, tu veux finir ou quoi? Ah, pourquoi je faisais pas bon, pas bien, ça pas fini, c'est pas juste. Nami le bela qui malamu futaka te parce que maman habite beaucoup presque famille nyonso maman habite beaucoup famille ceux qui famille bazana 100% famille na ye a beaucoup 98 attend ici a sali nyonso mais maman habite na suka na ye eza famille na nga kota papa abiso mutu basungi toujours okufa ko vani matanga maman na nga ezalaki ba papa na nga oyo baboyana 32 ans après mais nzambe atikeli nga deux choix pour dire que nakosala benel malamu nazela te benel azongisela nga malamu ekozonga autrement parce que so namoni batata mwasi na nga baniesi na nga bana baya na nga bana papa na nga modèle bazali kose tracasser pour na maman na nga ya hôpital ya bon tosala un mois te sans maman biso tosali presque un an maman biso eba makambo te sel bandeko na nga moto bazalaki wana ata fanga maman biso moko te ata obengi bango nayeba mosusu yaza na hôpital oke na okoma après 4 mois otonoboni yaya mais pas na biso bato bakoli na nga bayebi bato bafandi na biso na barumbu na mbinza na bondal pas biso tozavanda ata 30 personnes na ndako personnes na ndako bato na congé ndako plein bato molala ntina veranda ntina salon mais ntango azangaki nzambe apesa basi nyonso oyo baza na problème obota nzambe apesa bino ata bana mibale ya yo pasi na ngai ekomaki mbongo te parce que nga mpona mama biso nayiba déjà mpona mama biso nakoki kosala parce que nayebi te camarade na nga ta ya mavambo aza mama bango azalaka na diabète tozalaka kotonga ata ya mavambo te ya mavambo akosaka atandika soki adefi yo akofuta o te kaka mama abelaki mais jour mosusu nayebisi ya nora yaya atania ngabi ya nora na mokili so likambo no ekomeli yo te koseka moninga te kotyola ye te modele tozalaka kosala tania mavambu tania mais lelo modele nazo boimagine nga nazalaki bato bazalaka na whatsapp bayebi eloko naoteka $20 kaka lalalala mais soki parce que moto so akomi na malade ya makasi deya na Kinshasa basenga avant so okende hôpital faut azala na mbongo ya caution déjà ezalaka pas moins de $2000. Vous imaginez que biloko nazalaka oteka mso naoteka eloko $25 to $20 mais pona il faut nazwa mbongo mso nakiti yango na 5000 francs nakiti yango na 10 000 francs mpo nakanisaka mbongo noki pour dire na vie kojuge motu te
mais malamu eleka mabe na ebele parce que soko sa malamu na sa malamu te po batu ba otalanga sa malamu naturellement soko sa malamu d'une manière ou d'une autre ozanga te ngai Carmen Odia afinga mama nanga likola grâce temo nzambe ye moko ayebi nde asalaka makambo leson atire na vie toza na biso bato masumu atanga nde nayaka na bavie ya bato a boremarke ke nayaka na makambo ya bato mais natouchaka baparent bato te natouchaka bana te nafingaka te nayaka na pete nanga parce que eza réseaux sociaux esengaka bongo mais tosala plus malamu ke mabe parce que a moment tomona biso komema kobela na suka nami lobelaki est ce que ngafu nasalisa bato na vie est-ce qu'il faut na sunga mutu un jour so bana baleki nanga baboti est-ce qu'il faut na sunga bango mais son atali koto donc en fait nabaki nzamba tikeni nga deux choix alakisi nga mabe alakisi nga malamu et puis atiki nga siko pona nzela nini mais son atali nièce nanga Feli Benita Nathalie grande sœur nanga ya Kele Nathalie ya Joël Nathalie ata moi sa papa biso ako vanda na maman na biso na hôpital Nathalie batata mwasi nanga na milobeli te malamu ezongaka ndenge nango donc toluka na biso te toluka na biso te wana memoura en passant ozwi esali yo kitoko memoura bofinga dacosta tika belle vie bofinga dacosta ese essaie de Panama ye bayuka bakoti ndako na profiter Stéphane na profiter lokwa na lobi makambo na pesa merci na Vanessa Gombele merci na nyonso la seule moto ayebaki esika nazalaki ntango bato nyonso balukanga ebima te eyokana te Vanessa Gombele azakolambisa mobali ne femme marie mobali ne na 2 heures na 3 heures azakozala wana mpona biso bato mosusu baba neneya obangaka Karine wana na un moment très difficile nanga azali na zemi so nakangi misu te okanga misu te moura de la presse kanaka impolitesse nazala nango wana moura nabimisi vérité moura ebeke non ya Dubaï ebima te tant na remis Dubaï wat ese bato vidéo moko boye nene azosala azobenga moura futa billet na ye de Kinshasa ti Dubaï oyo otala so tokomi bien so toza bien ba ese moto yebi yango ebima basera ngo na rando na réseaux sociaux Afi Laura non Palmida merci bata malamu baza essaie de parler yo akoti ndako moto mosusu beaucoup dans les réseaux sociaux mais beaucoup un peu famille il y a le roi Moura de la presse il y a Moura fille notre Karine Moura elle est chinoise Moura c'est une fille donc na qui canal au grâce aux amours amouké à venir raison en moulay vie parce qu'on a précédé biso nyonso oh kala onde to se retrouva emso maman no akufi mo kende ta natanga ne ezate parce que otala atika bon bye bye Herbocon Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme, depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.